MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bande au baba lingo boyo kana no ndenge ji ya pétrole et côte rambon l'église liloba et puis après bon to relobela marambo ya martyr. La pétrole. Pour faire que l'amour. Et ce matin, à l'époque, ils avaient $20. Bon, tous à $20, voilà. Bango pour la journée, mort, plus de 1000 personnes sont bango. Faut checker à 1000. Na année moko, à 7 millions $200,000. Na année moko, 7 millions $200,000. Mon colonie, prophète à Zoa. Ata $100 non ba serviteur na ngai ba sakoni bino mutu bo recommanda ka batu ba ji $100 ya ngolo et sur ba famille na bino ezana kati ka bino bo recommanda ka ya ka mon combien de ba serviteur na ba kota ndako o prophète konda bosana ba mati ba mo batu ba sele musala ba serviteur ni akala o na ba kuya prophète konda na kasi prophète a boit ça bango asiba na vani kini acha bango ni boso pona bana na ba sa nzamba tingai na libéré bana na nzambe oyo baza na captivité ya sorcellerie bino bozo batomela baji yango prophète mpona ni bozela mokolo prophète kozala te ndenge bokolanda na bible bandeko ji ya pétrole ebomaka selon frère ya moto azala kuna eza kutu mambo selon te parce que pétrole ezala nocif bato oyo bayebi bato ya mayele voilà bato ba mayele bayebi ke pétrole eza nocif pétrole ebomaka. Ok? Comment moutako met la pétrole? J a pesa ki explication awa a pesa ki ba benga onin ba mélange ya J wana ezala rabataka ngo pétrole bataka ngo na citron bon fi que ba vidéo ngo za milai na saki erreur fallait peut-être na kanga ba place ya ba minute ya ba point o ezaki essentiel to peu important pour na betela bino mona ba vidéo mususu na lekisi na beti vidéo mulai mingi sans peut-être kozwa élément o ezaki motuya na kati. Mais néanmoins, je crois qu'ils ont bateau belé bolandi ba vidéo ya frère oyo ndenge zo expliquer. Alobi JO e bomaka. Yé ba membre famille so 4 membres ba kufa na JO. Bato belé ba kufa na JO. JO e bomaka mais ils ont na pétrole na kati c'est normal. Atangi ba élément oyo JO na ezara na kati ba oyo ba composer JO na eza composé na eza so 4 so 5. Mais moko abokotanga. Moko abokotanga apparemment ils le mo eza dangereux na habité so pe makila et ah oui, c'est fort possible. Parce qu'avec ces prophètes, bango baza capable de tout. Bandi wonanga comment peut baroza la ba ignorant, envoûté tina niveau ou ensorcelé tina niveau oyo. Ba mil sabino ba pétrole au nom ya délivrance au nom ya je sais pas moi. Na habité tolo bana monoroni nzamba okamawa. Ba wa yesu babika. Ba kangwama. Boki ici à pétrole coûte plus de 7 millions, pardon, na année de dollars. Na année moko. 1 million, 2 millions, 3 mon Dieu, 7 millions 200. Na année moko. Ce que mutu na ngeza la yango ba sala na bambongo ngo nini yo. Poko mona levier. Obi ke soko yebi ete okotindike na nzela. O minimiser o confondre. Bolimsanga. So ba muto penda yebi ete toi yebi ba on te bazu vie pas prophète batie à la ti propre bazu jibem piana batie à la ti propre batuni nan ngala prophète dans mo salanzabe bolivi sarai ba lo banani ngala mo salanzabe sko ba million wana ba milliard wana ba sala na oninyo pour ana mbongo azana mbongo toyoka na basam bandeko batu tout babeta martyr baleka kuna na ya nzambe na ya mokili ba photo je crois mambo martyr na sala ba émission moi kala na YouTube ape na posta yango ye na fali na wenge pe wenge parce que wenge mute bana mambo martyr oyo no na ba to kolandisa ngo ba 3 ans passé ya wenge mute bana après wenge ezara fali après fali ezara ne wata tozo yeba bandeko bazungu nyusu baso ba selfie na bato nzambe mbiye na mona ya kende kuna te bo tellement ye aza na spiritualité na ye déjà ya ye na ndenge na ye
bandeko babolingo frère Mike Alamba ipa kenda ko luka molindwa video ngutu na uto mona ngo naza nango pe awa na luka ngona bozela na uto mona video ngo ya ka hier so ya avant-hier awa oh là là na bibisika na boaki yango te ya frère Mike Alamba une émission moko bazo tuna question pourquoi kenda kuna et puis pourquoi avant okende robeta martyr batnyo so kenda kuna boya loba ki falaki a honorer ce ba père mbala ne pe a liboso amona prophète Gilles ezaki wana bandiko eza mingi eza pasi prophète Yohan Gilles comment est nani Dominique et Mpolo bandiko nanga na habité toloba na monoko nini. Ma question est celle-ci: qu'est-ce que Jésus-Christ a à voir na concert à Fally Ipupa, na concert à Wenge, na concert ya Wata et autres pour moto tout oyo avant abeta concert na stade toi ton sa stade fois que le monde a prophète Nzambe prophète ya Nzambe qu'est-ce que Christ intérêt nini Yesu azana kati parce que ngana ebi Yesu a chara loboko na mambo oyo azana intérêt na ngona kati bo répondre ngana no bino boya ko défendre bato aboye bino boya ko défendre ba makambo boye répondez-moi qu'est-ce que Christ Jésus a à voir bien aimé et à ma mingi eza passé bobi essaya loba ba bosa na miso otala mba omona te mato ya royoka ba sosola te ezana babilo misusu eza kutu code te eza kutu te soki ezo sale masoki na bandenge nini pour pas comprendre te okapenza visible à l'œil ni comme ça mais malheureusement bato ba omona te moi ça me fait de la peine tabazo episozo bato ke na Congo basala Nzambe bazate bato ba ofinga biso tous ces prophètes que vous voyez soi-disant bazara basala Nzambe te banganga na banganga bazui mission ya ko mvuté na ko boma bato ko mema bato na lifelo bato ba comprendre te botamboka Congo wana penza soki Nzambe azalaki na bato wana mboka ngeza eta ezali. Gilles Moulindo reconnaît que si le Congo ne décolle pas, c'est à cause des faux prophètes. Nga combien de fois na lobala bino makambo ton me di pourquoi besoin de mangate. Bazo ko envoûter mboka, bazo polier mboka, bazo bebisa mboka. Mais malheureusement bato baza na se a kuiti. Yaya na tombe repentance ezalaka te. Yao kufa bakundi yo trop tard bon la motema wapi ok servir dans le monde des esclaves oleki mbeka na mugola suka otelinga nyo se retrouver na lac de feu ok zika moto parce que kufi na se ya misala mabe donc mo Kristo kufa liwa ya ndingo na te tope mwa na Nzambe Nzamba okamawa Nzambe ayokamawa toloba na muno nini po bat basosola toloba na muno nini po bat ba comprendre pasteur moko église à liloba buti ko boma bana ya batu na Congo Brazza plus ou moins un mois passé ezaki na ba décembre je crois batu bele bolana ba image wana na nga osala analyse on te na okaki na soni na mboka batu ya omoni mo ba finga abiso na okaki soni ko sala analyse wana bana somi satu somi bale prophète apesi mama révélation fois beta bana nkuba ba image ya na réseaux sociaux na makila ndingi mama beti bana bomi bana eza na réseaux sociaux nga batindela yango na sela ngo mission mena na noko quand même pas makasa ko sela ngo ezakite mawa pasi soni bakangaki procureur ayekoya bakangaki prophète wana na kizenga mamango de mutumo ba mvuta keti a osala mambo na zin inconscient azoyi bate mobali na ekoya bandeko bana balali makila na kata ndako bana bakufi kokufa ya ba blague te mama beta bana nkuba na ebite so pesa ka nkuba pamba muto boma yeba ngo amelisa ba ngoni na sale ba ngoni na kata ki ba ngo je sais pas bana bakufi prophète église aliloba bandeko boye bisanga ona bible nini Nzambe nini révélation oyo ewutu wapi tato lo bana bat bazo ndima te bat bazo yoka te bat baza contre ono biso tozo ya ko
so pe ko finga basela nzambe so pe ko sala nini so pe ko nini soki nini ko nini na yebite et pourtant to fungola ka bato miso ba comprendre que bato boko landa na bazala ka basali nzambe te. Réveillez-vous, réveillez-vous. Mbote bande o babolingo la mi fana ebise bino molelo mola yenga to beta masola ba santo eke zongi balobi kafu nini. Teo kana nous prophète Gilles Molindo malgré nazara d'accord na mamna été des fois mais teo kaina nous et puis après bon to beta ndeko Daniel ozo bimisa ba secret d'état azara témoin oculaire ya ba pratique mabe o elekaka na église aliloba na ndenge bato bakufa pona komela baji ya ba pétrole tango la gardienne du temple azo koloba bato bazo fingai balobi ka ya koloba mabe ya basali na nzambe nani mosali ya nzambe moto azoboma bato ya mosali ya nzambe toyokana no prophète yango esalaka 3 jours 2 jours nyonso na bandela akomela nanga moko tout avant na pesa monde entier na banda origine peut-être na bandi opesa na wana prophète Konde ye moko na 5 minga mona banda kumela mina kwa kupesa bato ndenge ni nabi oyo sito ya petrol na opesa te mbote bato mingi bozolo bake prophète Daniel yo pe bana komela ji ya petrol ndeno kufa te ta mona kasi na ngai na komba petit José akufa na ji ya petrol bakena l'hôpital docteur wana zalaka mutu église wana banyaka musumite ko bamena ba petrol wana babenda ji ya petrol na tunga bachuba na biso bemona na kufa na miniti dossier za musika docteur ana kuma ne feli boluka ye boke na kindele na kuma monga fula bokoka information wana et bato nyonso babanda kotekela bato baji ya petrol wana na matete bakufa mpona nini mote bergi aza wapi bergi bakufa bila liboma mosakoli mangala aza wapi mama nkoko aza wapi mama afonse aza wapi koma bato nyonso babanosa na ceinture wana kotikala bato bajana bakufa même na leki ya mwasi ya mokolo eglize anakufa mpe bino baserviteur oyo bozoya o prophète Daniel oza engabwe na boye ingratitude eza na église na bino wana baserviteur nyonso bakufa mpona nini bakanisaka basi na bango te na bana bango te oyo basala mosala barekomanda bato baja bapetrole barekomanda bakokoti bato bamela bozwa bambongo me bakufa bosundola basi na bango na bana na bango tala commentaire au mwana ndeko akomeli ngai mama na ye asala 26 ans l'église wana kufa sans pour reconnaître combien de baserviteurs de Dieu l'église na bino bakota bandako miso basa ba AVC bamalada makasi bokipakata bango te boza bahypocrite bolingaka bambinzo na bandeke nde bato boye bolinga bango te epai ya pasteur Gilles Molindwa bato baza kuna ebele oyo bakena baacte de décès oyo bakufela bana bakufela basi bakufela mibali en fait na ngande na beta video ya Gilles Molindwa me par erreur na beti oyo boyo kandenge azolobela makambo ya ji ya petrole na Brazzaville bomona bato bakosala marche kaka mpona président Félix azwa likambo no sérieux te bato boza kofinga nga wana o biso na ngola awa toza na barelation bino bozosakana so mpena awa na ngola awa siki baprendre keno bomelisaka bato pétrole boyebina esola bino tala prophète na bino akosala bino soki aza so ministre universel pour la paix ministre na ordonnance nani l'église neti l'église universelle awa na ngola awa bakanga yango est-ce que na église na bino ekopusa ata il faut bakanga yango église ezokomelisa bato bapetrole bato bazokufa fo bakanga yango na ngola awa bakanga yango boza mokolo siki so mutu na nga epeli makasi tokobomana papa bikisa ba ame bible nous délivre ce que l'on traîne dans la mort na mwana papa moko batambola na ya yembaka na respecter na âge a mokolo baserviteur bakufa ebele oyo kutu bino bokipaka bango te nga nakufela na mi bana ya apôtre Mundeni prophète ya liloba na Angola plus ou moins un an passé bana ya Eva Ngonda asala bino musala bakufa bosundola pekisa ebima na boite oyo azoseka ngai église wana mote Emmanuel Ilus abela aya na église na bino aselaka bino mais aye kosenga mbongo ya traitement boboyo akufa na fièvre 7 jours ya fièvre na ndako
Emmanuel Ilusa Koufa, grand frère Nangai. Bande gauche à pétrole et côte à 7 millions de dollars na année. Dès l'eau na olinga na Docteur Oya Bomaka, Monaka. Pétrole. Azando. Moto ameli pétrole, mutu na eko kiko sala malamu. Te. Tango nyonso na ebisa kaba. Partout. Soki bomoni mboka ezotambola malamu te, eza problème ya ba politicien te. Ezalaka nde problème ya ba sali na banguna ya mboka. Banguna ya bana na nzambe. Bato musu bakanisaka naza na problème na bango. Naza na problème na bango te. Pasteur azomelisa bato ba pétrole. Azandoki te? Azandoki. Mutu ameli pétrole, mutu na ekoki kosala malamu. Osala malamu te papa. Tango nyonso na ebisaka bato. Ata bino moko. Partout, comestible ou bien toxique. Olio seseza na misu mibale, sinya o seseza misu boni. Mutu ali suma kwa mwana kamalamu. O sese bo changer. Bozala ba misu mibale. Netina bazotika na ba pasteur ba melisa biso baji ya pétrole. Est-ce que pasteur oya melisa ka bato baji ya pétrole? Akwiko melango? Nani asi amona yeto mwasi neto ba na ba o melango. Poye bambwa ya zamba puisque basi bakoselanga makambo muni bashi afika ka ba pasteur ke basa bambwa ya zamba ezanga te. Matthieu 7:15 mutu nyonso omona yo moko poye ba faux prophète faux pasteur faux sango faux évêque faux pape faux mosali na nzambe asalelaka bandimi makambo ako ekosalela bana na ye te. Bibakinwa bakongole bosala keba na basakoli ya lokuta nani azolo donc na krista yeba ke basakoli ya lokuta batondi na moki krista lobi bosala keba. Le prophète Jules Mulunda reconnaît que ceux qui ont décollé te sont morts et kufa c'est à cause des faux prophètes. Tanga na zolo balango batu bazon di mangate. Batu bazon di mangate ba prophète na bino bandoki bazo polier mboka. Pollution spirituelle eza tellement makasi ke nzambe moya kita salizate. Mais batu baza tellement na sans envoûtement de kuiti penza ko ya zododo wana ya makasi o ela lisaka batu na balabala izarani yango na zododo te wana izarani ni bombe kuiti ya bombe tellement za makasi batu ba mona bouillard ba ko comprendre le côté molili na molili ne mambo zo yeka na mboka Congo bandeko. Bah image yango eza tellement belé malheureusement et bandeko ba bolingo tellement TikTok ma obeta ba vidéo nyonso eza te la famille prophète il y a ba pétrole et a gagnera 7 millions de dollars na année na ba pétrole parce que bateka iparata bateka agi yango $20 na été ça na bidon et ça na nini $20 frère auta oloba on a vidéo moko tellement vidéo on eza bando bolimbisi appelle-moi ekotaki ebebisela ngai nini na bando oloba jus à pétrole coûte à 7 millions de dollars selon frère na année moko depuis soki nonande babanda koteka ngo ndenge moko prophète abuti koloba na vidéo na tila ibino bozoka ya zoloba zo expliquer révélation à J Isaïe 65 verset 8 na ebité qu'est-ce que ces versets à avoir na J à pétrole. J à pétrole les a mentionné na quantité. On parle des fruits et J il y a grappe. Il y a fruits à grappe ou ezali. Mon ensemble lolé quelle interprétation. Oh, ils ont un comme problème mais bizarrement bat bazotanga ngopé. Et du coup bazon di malabango pe que no wana J révélation J à pétrole. Mais franchement bat bana ba très sérieux problème. Envoûtement. Bandeko. Vidéo mususu ezali mambo na sina lobela ngokala. Comment expliquer? Wana na moni na sa vidéo mususu bon na betango. Ba mambo bat bagena robeta concert na stade des martyrs faut bakuta na tata o. Pourquoi? Parce qu'il y a Zali Seigneur et un martyr. Il y a tourné sa martyr sans bruit. Maître et un martyr.
bizarrement na ba musicien mokili. Qu'est-ce que Dieu Jésus a à voir na concert à Fally Ipupa? Ici je suis pas contre Fally. Aosa musala nae azana mamuna azana vinae. Mais qu'est-ce que Yesu a à voir na concert ya Fally po batu fo batonda ba kiluka prophète Musala Nzambe. Wana to lo bango na video ezolanda. Mbote bandeko ba bolingo izalinga wa bino la gardien du temple lelo mkono yenga to beta masolo ba santo kaka ndenge na ebisaka bino lelo bandeko ba bolingo na ebisa bino dimanche lelo ozalande kafu ba dossier za tellement belé to ena lisolo ya to pe témoignage ya en fait na ebita na benga lisolo témoignage actuellement bandeko baza coaché scotché branché connecté dans les réseaux sociaux baebi ce qui se passe na prophète Daniel ne oazana Angola auta na liloba alors aza ko dénoncer ba mauvais pratique hein? Et ba pratique ya mabe oyo ezala na liloba et du coup ba tupé liloba zo telemela mais ngana oloba mingi te na lingi to yokai ngana obanaka ko shite na basuka ya ba video na ye nazo mona 4 video na ye o azoloba mamo ya makasi personnellement oyo tant na ya osola na ba na Nzambe à la lumière de la parole na laksa bango nini malamu nini mabe et bato belé des fois ba fingaka mais bandeko ba bolingo mamboza menene la gardienne du temple aura toujours raison. Le loco ça dit mardi le 3. Prophète qu'on est pour le Dominique le mardi vers 10h au bénissi bato à district. Dans le téléphone il y a quoi district ya Moamba ya Funa ya Lukam ya Lukunga na Cham. Bosali réunion par les Sirnai. Au petit le boko na mesa. Ndemo lobi que non Robomangai patati patata na mission au PC bango. Prophète na epena ko ils ont pena vidéo au série. Dans la pena mission na pena bien. Ils ont mission banga ni kambote. Prophète la na très bien. Tout le monde a mis sur papa. Na le monde ils ont mené pardon. Boyoka. Edingwe moto na ngenge. Boyoka maamba minene. Boyoka maamba minene. No tanga dossier na amate. Oyebisa yaka na ndako to so na face. Edingwe ayati na ndako na yo. Busololi ne edingwe akei. Bato wana Lubumbashi babengo na telefone busololi. Makambo bobale ko solo na bato wana babane ko enregistrer. Edingwe tango bosoli na telefone enregistrer ko tango pe ayaki na ndako na yo nene bozo solo la edingwe pe enregistrer ko azalaki na caméra ya muke na elamba na yo. Makambo tu bosolo la edingwe azako enregistrer mo. Edingwe asongi troisième fois edingwe yana bato wana ya Lubumbashi na mutuka moko azaka ndinga moko azaka mutani emi bali bazaka mukuse ndenge bosolola na ndenge eleka bazonga prophète mutu abomela moto wana ngai eza na 2 personnes baza na baaudio na oyo na bavideo na yo ezali bijou qu'ils envoient te baaudio oyo edingwe abane koenregistre yo na video nde bosolola eza ba bijou qu'ils envoient te aza kachere makambo soki boluki ye olakisi ngai akoyebisa yo nga mutu nabomela moto mpe moto atinda edingwe aya epai ozalaki ngai si ngai na edingwe si toza famille toza ekolo moko ti te mosu oyebi te ekolo edingwe na ekolo na basi ekolo moko toza mpe na famille me ye aza na makambo na ye ya kati ngai naza na nzela ya jehova nga nabomela o moto deuxième prophète lana très bien ntango bakangaki yo na aner bandeko boyo ntango directeur mike azosambisa yo na aner na 3z ozalaki yo na mama safana badossier tu balobelo wana bato bamontelo yango koyebi bango te prophète ngai naotela komawa bato bamontelo ka bato ofanda na bango moto abomela moto wana ngai daniel parce que directeur mike azalaki moto ngai na bango osambela mpo na ye ntango osambisa yo ngai na obenga ye bon nakoba pena enosopena te soki batikaka yo ezaka mbongo opesaka te baye lisusu kokompozele yo bana mura bana ndako na yo bakanga pas d'entrée ya 14 mairie pas de sortie koto ya nino ya kingabwa baya ntina ndako no bakanga yo
ça et la bonne au itala mo awa bino ba ni ba bino ba oyo peut-être Satan azo lukabino bo détruire prophète na bino bo détruire na bino na kana na mate na pour ça na les prophètes qu'on il faut bon ça prophète na kota prison na Zimbabwe makambo basala na prison ya Zimbabwe bato bocha minoko kota prison na pays étranger batanga na pona mukanda na vana na Tomboka na kaba réfugié na kata Zamba prophète nazo benga yo osumangana bimanarare ata difo pesanga été na souffra boye na Tomboka na zo statut à régie passeport na ba eye donc eye ko inspirer bakanga ngai et pas ba immigration na statut parce que to boto bona statut na poche na statut ba etina ndako ba mwenda passeport na ngam na kota prison na benga mtu na nzambe kwa na benga yo ukajanga telefone wesa ngana musana mbongo te mama olangi mutabimisa na prison futa $35,000 pour la bima na sala na egiza mamola na Zimbabwe mamola na travailler pour la vision parce que pour la prophétie maman on a zalé pe mutu malamu pourquoi to betaka masolo mamne mabe afutela mu $35,000 abimisa na boloko bobita on pétage à kota représentant abimi pour remonter moi pandi maman on a kabela ya mutu kana lupango na mbongo na ko na imo na bato mususu baza bande ba bolingo na yebike na beti vidéo par ta molai normalement fallait na betaka peut-être moi ndambu moi moké mais bilo mususu zali awa na sa erreur fallait peut-être na sauter si na yo ki sabino kaka o ezaki essentiel la famille prophète Nzambe mais en collaboration avec Kacher et Naba bato mabe dossier oyo boko yoka dossier bon le bon na télévision ezate dossier à meurtre OK tango na le bar na bato aki na Congo ba prophète ba koma et na bité na bengo bon banani ba nija ba ibu ba pasteur na ba prophète na Congo ba koma na minduki na bandako boyo karatango chibola lo ba ke ba bimisela ba fungola ka tiroir bala ki sai munduki et na uta obete bino récemment prophète alimenta l'accès chantre munduki pour ba réclamer bon onai certains vont se rappeler mboka Congo et tant toujours lo bana batuke bato bazala basala nzambe te bato bakofinga sikoboye bisanga quel est ce serviteur de Dieu en collaboration na bato mabe en collaboration na banganga en collaboration na bakacher en collaboration na bato ya molili et na ba dossier moko boye ya mabe ya salité tolo bate tala bino boki na ba église ya boye faut na bino te tellement envoûtement eza makasi tellement envoûtement eza makasi bande ko ba bolingo moi bato ba sosola ezate y a pas que ça de quoi bimisi ba secret d'état ba mamoko belé ya grave on a linga iboyo ka bino mona mato ya vanga na loba parce que ba boyo loba na ngi nonga na kosa makambo parce que ba blo tato zo lo pas kosa parce que ya zala temo qui l'air ya zala tomba jia ba pétrole zo bo mabatu pétrole les nocif bande wona ngai mais comment ba ko envoûter ba tuti na niveau ya ondimisa bango ke bénédiction to pe délivrance za na kata pétrole oyo bomaka et batu bandimi bozela nchela bino na vidéo ya mibale bona na obeta mulaite na meka ko expliquer bino mo makambo mo ya grave awa désolé nazoki ta na beta yi vidéo ta mulai nazui penza ba élément na zena ngo besoin te pona meka ko expliquer bandeko o bolanda ngai ke ba église oboko koto e boko kende oyo eza ba église nzambe te ma ba synagogue ya satana
et ekoboma Adonai Zambe na moya olatike mo vandina bo santu Ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa Zambe na moya olatike mo vandina bo santu Ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika.